ete bonjour ou bonsoir epai oyo bozwami. Tokutani lisusu na esika oyo, esika ya pasi epai ya kolela, epai oyo mai na miso etangaki, oyo tobungisaki, oyo ya biso papa, oyo ya biso ndeko, oyo ya biso leki, oyo ya biso yaya, pasteur oyo abengami na kombo ya pasteur Paulino Mampuya. Ça fait maintenant 10 jours, jour pour jour, oyo atikaki biso kati na mboka ya Belgique, plus précisément na ville ya Anvers na kati ya mboka o babengi Nil. Soki lelo tosangani lisusu kati na esika oyo po ete toye lisusu awa siti na bino oyo toyebisaka bino ete ezali lisusu ezali toujours wana na temps pe à l'heure ya koinformer bino nouvelle nyonso ya mawa to ya esengo oyo tozali kozwama kati na communauté na biso awa na diaspora to na Congo. Tokutani lisusu awa pona koyeba information ou bien nouvelle ya programme nyonso oyo ekoleka journée ya lobby samedi pona enterrement. Yango presse etelemi koya lisusu awa na esika oyo. Sans plus tarder na mopanzi na ngai nazali ngai moko te, nazali na ndeko mobali oyo bino moko bokoyoka ye akopesa biso programme nyonso ya matanga oyo elekaki pe oyo koleka lobi yeyo azali pembeni na ngai na passé ye micro à se présenter comme ça ya koyebisa biso na kati ya famille ya papa na biso Paulino Mampuya ya azali nani pe programme ezali ndenge nini tokoyebe pa ya papa na biso. Bonjour papa. Bonjour. Papa, tozwi lisusu ngonga na yo na moment oyo po opesa biso programme nyonso oyo koleka lelo pe lobi. Mais na kobanda nyonso tozali kotuna bandeko balingi bayeba ozali nani kati na famille oyo pona kozwa parole pe na kobengisa presse kati na esika oyo ya mawa. Bon, d'abord na banana ko se présenter. Nga kombo nanga zali Bubulu Batantu, nazali petit frère ya sœur Mimi. Donc naza moko na kati sa famille. Merci papa na ngai. Nalingi na tuna boye bandeko balingi bayeba est-ce que bosi bokendaki kotala corps et pas ezali police apesaki bino nzela bokendaki komona corps déjà? Si tu connais déjà kotala corps, police apesaki nzela ezalaki samedi, tu connais kotala corps na morgue. Après lundi corps yaki na funérailles ya Willebrook. Lobby jeudi tozalaki kuna de 18h à 19h. Le leçon ce vendredi toza kuna pona kotala corps na de 18h à 19h. Donc juste 1 heure du temps ba pesi biso pona kotala corps. Après tozonga na salle awawa na Nil na Dorpstad numéro 42 28 45 Nil. Place biso nyonso tokosangana na salle. Place tozolela mowei. Après samedi na tongo ba 9h to ndezo corps na Willebrook place funérailles ezali place nzoto mowei ezali tokoya nango l'église to banda na 10h de 10h ti ba pesi so 45 minutes de 10h à 10h45 to silisi wana to kei kokunda mowei juste na ezakaka na commune na Nil juste devant église à place messe salama. Donc ça 5 minutes na église na à pied, 5 minutes à pied na église. Donc biso nyonso to rolanda na wana donc to sengi mutu moko te à corté dei na voiture mutu tout a ko garer voiture na ye biso tout to ça la cortège makolo to ça na corbillard ti na cimetière. Donc papa soki na landio malamu olobi ete enterrement ekozala lobby samedi le 20. Ouais, samedi le 20 ouais. Samedi le 20 donc enterrement ya pasteur Paulino ekozala lobby. Lobby ouais. Donc soki lisusu na landi malamu olobi ete ekozala lobby na 10h tokutana na église. Ouais, na église. En tout cas te beti c'était vraiment pour na era pour eza église à Mindele en plus ba flamand. Bah exiger vraiment air na bango
donc ce qui est coquille donc obligé donc ils que non photos c'est là non ba tout mususu ba ya te air ba pesi biso ya ngona air to bandana air to silisa donc tant to silisi mbala moko to ke kokunda mowe na cimetière ya Nil. Sikoyo papa, après enterrement, est-ce que famille ebongisi epai oyo bato nyonso bakouta na cimetière kotika mowei epai bakokutana to epai bakofanda to soki to longwe na enterrement to panzani moto na mutake na nzela na ye? Non. Après enterrement surtout si enterrement biso nyonso tozonga na salle. Tozonga na salle moi eloko komela moi eloko ko grignoter. Après biso nyonso tosangani après oya moni ke no air zana air ne ko kia ko kenaya donc tozawana après enterrement tozawana na salle ti 21h. Tozawana salle ti 21h. Ah, merci mingi papa na ngai. Question mususu o na lingi na tuna na po bandeko pe ya Anvers balobi balingi baye ba soki ko informer bango yo tango bokende ko tala corps ya mowei. Est-ce que beaucoup taki police to ba docteur ba abusé na corps ya mowei o ba bengi ba opération moko inutile pe illégal o bino bopesa ki nzela te? Non, tokutaki police te ba police abengaki biso ba libérer corps to kendo tala corps na mort ya Ize hôpital universitaire ya Wilerek. To kendaki pe to moni corps après corps to tunaki pe ba docteur o accompagnaki biso pour tala corps. To tuni bango bon pour ba pasola ki mutu to tuni pourquoi ba pasola mutu ba lobi bon ba pasola mutu pour ba sala autopsie ba soki azoki ba choc na mutu donc en tout cas on va ba biso ba bouger le côté. Donc comme famille signaki et l'autre côté que non sera kufi ba gozo ba organe naye comme famille signaki te ba gozo et l'autre côté donc ba toucher que l'autre côté. Ouais, sinon ba onde ba essayer biso. Ba toucher l'autre côté. Eza na bandeko mibale ba beti sete ba bengi biso na téléphone na mboka oyo ya Bruxelles ba tundi biso question oyo me to yebi ndenge ya ko répondre bango te liwa ya mowei ba policier ba zwaki corps wapi na autoroute na église to na ndaku na kati ya ndaku to na chambre to libanda ezalaki ndenge nini papa na mukuse po bandeko bayeba po papa Paulino to pasteur Paulino azali muto ayebani makasi mais ezali na bato mususu baza koyeba te baza ko interpréter na ndenge na bango ba mususu crise cardiaque ba mususu arrêt cardiaque ba mususu ACV ba mususu incompréhension ezalaki na ndaku en tout cas bato bayebi te mutu na mutaza koloba ndenge tozali presse tolingi un peu yo ndongo zali mutu ozali vraiment na kata famille oyebi vraiment yango malamu o éclaircir yango po bandeko bayeba un peu pour 5 minutes. Bon, pour nos mbila à yepsaki biso donc non tozui ba résultat ya autopsie te. Donc photo c'est là dans 2 semaines on a dit tous résultat ya autopsie. Mais pour na corps mutu ba retrouver qui na sima ya ndako. Donc à l'avenir moko ya biso awa wana William Ekelstrat na sima na biso ne ba retrouver qui corps. Donc na kata voiture à parker qui bien tout maramutu bien tout à part bien place ne va retrouver corps ce que tu éviter ceux qui zalaki crise ceux qui zalaki tension ceux qui zalaki nini on a tout éviter tout c'est le résultat ya autopsie au basalaki dans 2 semaines on est tout ceux qui nini mte soit qui est-ce que zalaki dit na moi batiraima na katanda kote ndenge zalaka to na famille yango et sali papa moi crise ou bien kaka ndenge liwa yaka to éviter aux ana idée vraiment ata mukete? Non. Problème exact. Problème exact. Pas où t'es église. Problème exact. Avant qu'une église, azalaki bien. Tozaki bien. Il y a des problèmes. Problème exact. Papa na lingi na tuna yo boye. Ezana ba mususu o bakouta na Liège, ba mususu bakouta na Bruxelles, ba mususu bakouta na Allemagne to na France. Kasi pona koza autoroute eza mobulu. Est-ce que vous pouvez expliquer autoroute nini bato bakozwa soki ba outi na Allemagne? Ceux qui sont en France, ceux qui sont à Bruxelles, puis Liège, pour préciser ville par ville, la grande ville, pour comprendre ce l'autoroute. GPS. Bon, pour notre itinéraire, Allemagne, Liège, Bruxelles, donc itinéraire est Moko. Et 19, direction Anvers. Vous avez sorti à Baume.
sortie à bombe, la sortie à bombe, bon, a panneau indiqué nil. Bolandi nil. Donc, il y a 5 minutes na bombe. Donc, Bolandi 5 bombe, sortie à bombe, bombe, Bolandi panneau nil, nil, centre, si, na centre nil. Donc, adresse est allée à Dorpstrat, numéro 42, na nil. Pour nous, où est Hollande, Bolanda direction E19, direction Bruxelles. Bruxelles, na E19, na panneau, Bourmon, et puis ça sorti à Willerec bombe. Bolandi bombe, direction bombe. Bombe na panneau indiqué nil centre. À part ça, il y a E19 A12. E19 A12 après bosi sorti à bombe au moins na panneau indiqué sorti à nil. Donc bobi na senti il a sorti à nil. Donc ça 5 minutes na salle. Na sorti à nil na 5 minutes na salle. Donc ça comment musika te place au bongate. Ou bien ceux qui peut-être bobungi na sorti à bombe et ça na ba numéro au bogo benga pour bato ba indiqué bien chemin. Donc bogo benga na 0488 31 81 81 0492 400 320. Ba numéro mi balana so bo bengi so bo bungi nzela ndé place ba expliquer bino nzela chemin bien pour beaucoup ma place ça les alliés. Banakin, bana diaspora partout na mokili mobimba et pa ibolandi biso nakanisi boyoki papa na biso ndenge apesi biso explication oyo vraiment ezali clair papa na biso ye azali petit frère propre ya sœur na biso oyo akufeli mobali enterrement ndenge alobi ezali lobi pe apesi biso explication nyonso tokutani lobi nzambe abatela bino azala na bino bomoko ya mboka.com site na bino oyo ezali ko informer bino partout dans le monde tobosani te Momo Digital et pas ozali kuna na Suède mbote na yo sans oublier les caméramens Mosokoli ba image o azana sima ya caméra Jean Belva mbote na yo makasi l'impératrice ya bomoko ya mboka tobosani yo pete ba mbote makasi comme ça tokutani lobi nzambe apambola bino. Alléluia. Alléluia. Silence. Je crois que Elo Konyonso Eza Nathan Nayango. Amen. Et Paulino. Puyase. Mosakoli. Mutunaya. Mutunaya Mosakoli. Puyase. Puyase. Apuya. Lainanio. Puyase. Mapuya. Mosakoli na batu yofana ngala do fosa na mbele. Atira